Mbote bana mboka bipai biso esika bozwami. Bandeko lelo tozali samedi. Le 4 janvier 2025 na tongwa lelo na 5h30 ndenge mosala na bino akoti na studio pona kopesa bino cause oyo tilumbu lelo atie moto na kati ya mboka biso azokoka koboma moto wana te. Na tindeli bino koma bandeko bolanda point par point. Bolanda point par point depuis 2019 oyo ba noma tilombo na tete ya mboka biso ba contacte nyonso oyo tilombo azwa et a respectaka moko te. Je crois que ba papa na biso nyonso ba pays frontalier na biso ba yebi tilombo ba occidentaux ba yebi tilombo azali sous na garantie liboso moto moko te. Boyoka ki lobi awa tango ake ko sala bêtise na Angola alongwe ake papa na biso na ngambo or que moto alingaki asonga ye mingi nde papa na biso oyo azalaki na ngambo parce que asala mosala ya président tango oyo démocratie ba mindele ba mine mboka papa wana azali stratège parce que papa na biso azali koloba na biso ko s'enfronter na mbonge te soki ozana ibale. Tango oza na kati ya bwato moni ke mbonge eza makasi yo kita na kati ya mai simba bwato na yo mbonge wana tango ekoleka omati na bwato oleki sans problème. Et papa wana avec beaucoup de sagesse aza nango amona mbonge oyo ba occidentaux ba imposaki pona ko recoloniser biso en tant que sage a s'enfronter na mbonge wana te atiki na mbonge eleki azongi lisusu azwi mboka pe tomoni comment a gérer mboka na ye a créé ba route interrégion na kati ya région nyonso ya mboka na Congo Brazzaville. Et oleke tilombo akangama na mokolo oyo aza na expérience tilombo abanda koloba o apoignarder ye o aza hypocrite bino nyonso boyoka makambo tilombo aloba contre papa na biso ngambo. Papa na biso ngambo akende epa ya Kagame kuna atinda kabisa babenga epe professeur tozomona tina professeur na bango mboka te abenga papa na za ignorant. Alors bakanisa ke non Congo Brazzaville eza soki lokola territoire moko so commune moko ya ngaba na kati ya mboka na bango or que Congo Brazzaville ezali pays ezali souverain. Akei na Burundi kaka na même 2019 wana or que Ndayishimiye azali moto oyo akokaki kozala na bien parce que aza bantu ba promesse nyonso apesa esimba te. Donc moi na tanga ba 9 régions nyonso ezate na tangeli bino ka mibale. Et bolanda point par point bo comprendre message oyo mosali na bino apesi. Bandeko na tindeli bino image ya message ya Martin Fayulu président oyo peuple a élire na 2019 et lelo Kabila empoisonné mboka biso pour stationner et kufa Kabila wana. Boyoka nini message ya Martin Fayulu po bino bandeko bozana intérêt mais ba bazana Kisasa ba misusu balandi te po courant ezali te moyen bato balanda ezali te. Martin Fayulu azali clair na message na ye. Boyoka message oyo Kabuya Rwanda wana akenda koloba yango na Katanga na Shaba. Tango ya Maréchal Mobutu tozali tata moko ekolo moko ndenge tozaki ko vivre olongwe na Shaba okena Equateur ozai pa na yo. Olongwe na Baza okena Kivu ozai pa na yo. Olongwe na Kivu ye na centre ozai pa na yo. Makambo français autochtone ezalaka te. Me boyoka Kabuya akena Katanga message alobaka wana moyena $300,000 oyo bafutaka epo aloba makambo wana. Donc asali lisusu ba peuple kasayen ate susu moto entre bakatange na bakasayen. Makambo oyo Kabuya alobi wana ezali makambo balobaka te. Mwana Zaire na mboka na ye akende kozala étranger kombo mo autochtone ezala bandeko eloko oyo tozoloba ngo na CNLC pona kozongisa nano unité nationale olongwe na nord oke na sud ozai pa na yo olongwe na sud oke na est ozai pa na yo olongwe na est oye na centre ozai pa na yo outi na ouest oke na est oza na mboka na yo. Makambo autochtone wana nde pesaka division. Mais botala un secrétaire ya parti lokola UDPS et puis même tribu
oyo bazali koluka kosopa makila bandeko na biso bakatange boyoka alimete na essence oyo ye asangisi yango esika moko boyoka mo wana Kabuya alobi yango bandeko na ngai na discours nyonso oyo ndeko na biso Fayulu alobi yango est-ce que mabeni ni Fayulu alobi c'est depuis 2019 ba nommé Tilombo na présidence Tilombo a nommé 1008 membres ba fonctionnaire la présidence 1008 wana tout bato akabeaka mwanga mais bandeko na ngai makambo Fayulu alobi lokuta nini oyo Fayulu alobi na kati ya maloba na ye oyo bazo benga Fayulu ke non o peut-être patati patata na loba na bino sur 54 ministres oyo bazala mboka na biso 34 bango tout baza bato ya même région même province si vous voulez sur 54 ministres 34 baza bato ya même région et pourtant que selon makambo Rubero asalaka 26 provinces alors sur 26 provinces oyo toza na bango et tozali na nombre ya 54 ministres 34 bazali ya même région Kasai c'est-à-dire 20 seulement bazali pona 23 régions oyo etikali est-ce que vraiment makambo Fayulu alobi a inventé yango na 500 députés oyo toza nango pona Assemblée nationale 350 bazali ya même parti politique UDPS majorité bazali ya Kasai tozali na 24 zones na Kinshasa ou 24 communes si vous voulez 18 bourgmestres bazali ya même région Kasai je dis bien sur 24 zones ou bien territoires si vous voulez sur 24 territoires tozali en ville ya Kinshasa 18 baza bato ya Kasai donc 6 seulement eza pona reste ya 23 régions etikali est-ce que makambo oyo Fayulu alobi Fayulu akosi bandeko na ngai société para-étatique eza koloba te tout baluba non il faut qu'on les dise bato bayeba yango mais na sens ya tribalisme oyo baza nango nde ekoma règlement de compte te nazali clair makambo nazoloba nani asali eloko wana soki Tilombo akena Kasai bandeko na nga makila mais so akena ba région mosusu ba compatriotes azolakisa nini yango bandeko bolanda message oyo ndeko na biso Fayulu alobi par rapport na ba biloko nyonso na tangeli bino sur 54 ministres 34 tout baluba na ville ya Kinshasa toza na 24 communes 18 bourgmestres nyonso baluba société para-étatique koloba te e bolanda makambo ya division Kabuya alobi makambo ba autochtone na tango Mobutu français autochtone toyebi yango te parce que alobi olongwe awa okia oza epa na yo unité nationale nde ezalaki koprime tomoni exemple papa na biso Konde moto abazai mais le député oyo bavotaki na 2006 koleka badepute nyonso ya Kivu eza Konde mpona nini mpona unité nationale yango na bandeko tozongela esprit na biso ya unité nationale mpo te mboka na biso tokambango na kati ya kimia bolanda Fayulu et puis bolanda Kabuya na makambo ya lobi mpona kocréer division entre bachabien na bakasayen bandeko mpona kokende na bino mosika te boyebi motion oyo Willy Mushiki asalaki yango contre Guicharo Tilombo abengi 350 députés ya UDPS agangeli bango dossier wana batika ba ayoka yango lisusu te et commandant bataillon ya équipe d'avance ya Tilombo oyo bobengaka ye soki Jean-Pierre Bemba soki nini wana abengi pe ba rescapé ya ba député na ye oyo bazali wana agangeli bango ayoka député moko ya MS atia monoko ya makambo ya dossier ya Guicharo te bandeko parce que Guicharo aza moya murenge parce que Guicharo azali ndeko ya Nyakero et puis botala koma mboka nzela ekufi na mboka botala koma ville Kinshasa epoli or que ministre ya grand travaux nde azali moto oyo atia propriété na kati ya ville ya Kinshasa mais Tilombo anyati dossier wana bayoka yango lisusu te e bandeko na ngai Tilombo
constitution wana article nini oyo epekisi makambo ke badepute basala motion mpe révoquer vraiment incompétent yango wana bandeko ntango botangi document natindeli bino point par point boyeba ke ane oyo totelema bolinga te bokotelema nalobaka na bino depuis 2019 il faut to détousiser mboka na biso pe to démolubaliser institution na biso moto nyonso alanda audio wana ayebi yango il faut to démolubaliser institution ya mboka na biso et to détousiser mboka ya biso, c'est-à-dire to benga na batusi oyo bazali infiltrer occuper mboka biso eza infiltration te infiltration eza loko moto aye na butu na molili mais baye officiellement occuper mboka na biso moto akouta na sud ya Rwanda kuna na territoire ya ancien président Kayibanda kuna tango akotika Kisasa komona ekomi moya murenge moto awuti na nord ya Rwanda ye akomi moya murenge awuti na ouest moya murenge mais so bolandi filiation na ye ya moya murenge yango ayebi lingala te ayebi ata village moko na kati ya mboka isika vandi te alo bandeko ki trompe ki ba jeune boyeba makambo tozolo ba concerné bino soki bolingi bolanda bemba bolanda nani etali bino oyo so azwi message yo bopanza bato nyonso za répertoire na bino botanga point par point wana et puis bolanda makambo na lobby sur 500 députés 350 baza UDPS sur 24 communes 18 eza UDPS société pareil tati kende ya koloba te alobo tala complot oyo tilombo akreya na mboka na biso oyo guerre ya este ekosila te Rwanda kosisa yango te donc tilombo osisa yango te yango na tindeli bino seule solution to plaquer tilombo to organiser armée na biso to bengani ba groupe armée nyonso eza na mboka biso alors tango to komona trace ya Rwanda akoya akokutana na biso toza na droit ya poursuite oyo so azwi message yo bopanza bato nyonso baza répertoire na bino wana ezali wa bino molobeli ouragan de libération ekumba kimbodo balombe mbate kopi badale songi ambeli babeta kangoli kofite zokolo malingi abuma ngando na egogo je dis et je vous remercie.